Zana lobini ni Bill comme Bill Clinton. Azambo pas fali. Azwa là pas fali. Mais magamu so lo baga chez Flore wana to capter déjà. Donc nga zwana ke ni libela zo nga soute. Pour jour ya to sakana e. Bino ba to tala be mission. Boy sa bato ba osenga mo po ba yebi na mi kolona bana mike. Botika wa déranger a sa carrière na e. Boko mo déranger mo ekuta salarié pesate akomo kima ko salarié likolo ya makambo ya osenga. Bino ta mo zo ba mbona bino wana. Bomi bomba kita tandam. Poni tan ya lobike a part nga botangela nga moko. Nga na olinga mutu mo ya boyote yete zanga. Bino community bato baza bato mazebele baza bana. So tout ça to eba mise ba na mboko na tanga jibe wera kofi ba mission solo waze quoi toujours ferré toujours wata tout ça ba blague te ba mission na iso ba mission na bi ya Fabregas na ba innocent te ba ina mona sima wana te to tanga mission solo so ba mission solo bato ba pesaka ne number 1 to bi net nga so tuninga number 1 na passer na zo denilesi na linga ndeni o esprit de nile sana yo biso to sana c'est-à-dire rêver ça copie ya bato na bango makambo tout bando ça la phobie soto no on est jugé point de nile ça rêver ça makambo nga linga mtaza ndewa banaki bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film na tuni question villa opese la fali motimu kile yokufa apesa on est-ce que on a touché point na viable non ça dit ezamwa pas pour ça l'inverse lango et alors la ne ba fali ba betana ba quartier la te mukoni viera mba betana na orchestre fali o comment ça son na lobile et alors lo bana wera ake no kota na orchestre faire moi timu kile yokufa et ça mate Bill na fali c'est comme si ba coopérer na mon frère biso to na ka zapende wana ko coopérer ka te yagi na problème Yé karande na tanga ka ete yana na tangi pe pesanga pe kanda po yé ba beba na ba yoroboro na ba sangara kuna fali azabana te dilaso azate poni yo foko tsama fali ya lolo regla mutu wana o profiter na simalika ma yo zo komisa na ngani ni onde mko bon siko mkonza mission ba ba nini te nazo ka sangara zo ngako mzene ti ya la mkonza ba mission oh ese mkonza mission zalaka papa ndeto fana mkonza mission zala ubie to ba ke number 1 yé par rapport à misala Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a fait ça. Fali a on va te là qui a donc malambo est que Dieu Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Saint-Valentin.
chez Djongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Djongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badanse ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo la voix qui cloche et le mona wenge muzika poussa na tofanda ça va chauffer et kozala somo na niveau ya 2 fois te po chez Djongade Ngandantaba 3 jours ya Saint-Valentin et kozala somo adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixme 94 310 Orly Topé Obengi na numéro ya téléphone oyo 063 54 75 181 Oza Mobimba chez Djongade Ngandantaba yango nde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Voilà, Mbote Bandego Balandia Fimbu na Film News, c'est votre humble serviteur. Valdi Tamantuka, ça la ngese ngo makasi son abimbo. Liboso a poste téléviseur na bino pona bi ke boza e belé boza ko na biso partout éparpillé dans le monde en tout cas. Merci na million de bopé ça absolue confiance, surtout patience boza na pour na Rolanda ba vidéo nyo c'est ko tarabongo na chaîne na bino préférant en tout cas ça la ngese ngo makasi na bi ke boza e belé boza ta la biso a commencé par Maman Lisette Lokangeli Foku moi Nzambe, la fondatrice ya Fondation Mounene Cœur d'Or Torrent en tout cas na pesio mote pourquoi pas papa Firmen matoto maman Iguette mulunga na bossa na raute merci pour na cadeau ils allaient toujours continuer na bisibino ke baza pa ebelé na kati ya restaurant yolo ezoko na Dallas pa ya Maréchal surveiller ça bazota la biso donc ba client na pesibino mote pourquoi pas ba client ba sangana bon na kati ya restaurant business class pa ya père nanga mon boss Placide Ebio na pesio mote pourquoi pas maman Lisette Lowando bana poto bana mokili mobimba en tout cas bozo message oyo LK service ezana pour na musala nyonso avec un partenaire idéologie fret maritime fret aérien en tout cas na ba transfert d'argent tout les kabongo qui toko ya rosaranate pas ya grand prêtre père nanga vraiment mimi là il fait en tout cas sur contacter na ba numéro oyo plus 33 62 62 65 235 en tout cas vous avez décidé plus 33 62 62 65 236 ou soit au Bénin plus 33 74 91 66 550 plus 33 74 91 66 550 en tout cas vous avez décidé pour la bande de Kobaya à Pékin ba vacancière na ba vacancier et l'ambez mois tâche et l'ambez mois saleté bête à bête tout on a venu Lubumbashi toujours na commune à Bandalung en tout cas mo bagné na pressing ezana toujours na cadre repousse après commune Liboso donc on a une initiative il y a grand prêtre Mimi là il fait en tout cas na venu Lubumbashi vous avez décidé sur vous appelez na posa ba coordonner pour komati wana tom sur na précision benga na numéro na ngoza affiché wana en tout cas egosala eloko bana poto après avoir go ça ba tour na ba parcours na bana ngola pour bino mo bana tika amener indifférent mo mukie na bana Brazzaville bana Kolwezi na zuli bino vraiment lever caps kinkel avec lui nous allons peindre le tableau de la situation concernant Maïnio, c'est-à-dire que les cabons internet. Ensemble avec Dominique Moulumba Kankou, MP4 caméraman professionnel, on appelle ça pour commencer notre communication. Bonjour mon vieux. Bonjour Valdi. Bonne santé. Ouais, santé normale. En tout cas, merci de l'élo possible chance sous tozongi la yo pour battre benga ils sont moi trop bien en tout cas le cap ça doit répondre vraiment qui to kona mituna na yo et ça la moi bien diango surtout ba warrior tu kana comme sur le message vraiment bato ba soutenir bongo le qui n'a fallu pour pas. En tout cas, merci à trop pour la warrior. Ngamo pe nazaka warrior. Ya solo. Ouais, ya mukolo si o. Apasha endi ya mukolo. En tout cas, bah warrior, mon warrior, ya mukolo ya mon pena. Alobi na bidongo ouvertement bo salinga ki toko ya santé donc nazana warrior. Tsika to banda mon boni basango ya fali pupa auto qui a séjourné mikona kata vie prophète de Kinshasa. Avant na bandawana, il faut na bandana na likambo ekweli biso. Toza na sango ya mawa petit nanga
Mampaka Diallo petit nanga guerre de 100 ans petit on a autoti kabiso en tout cas on a présenté ma condoléances na famille Mampaka Diallo donc bana bandal nyonso boyeba ki mingi banda obenga ye Madial asala pe ba jido na moto bazala beleva papa dak donc vraiment bana bandal to perdre moto ya biso motema donc ça dit petit nanga Mampaka Diallo donc on a présenté ma condoléances bande rone ba na poto maître Moulo petit nanga Zoro na mama ani bon moko azali na Afrique du Sud petit nanga pila aza déjà na kina to koyeba ndeni to kosala po to bongisa matanga ngo elika bien quoi na linga na senga so merci po na vie nanga mimila efita vie to tanga wa vie wana en tout cas merci ta on a benga ka vie ndeni tala kato wana ngo po côté na biso kivunda balari kimbanza soki batutu bandal bazaki na mo esprit nde bato beli bazana na problème te biso ka so likambo kweli biso ezala ya pasi ezala esengo so benga bato wana en tout cas bandam ndambo yaka vie excusez ngo epenga na lo ba montante mais vie na 8 tonnes apesinga déjà petit les cas yebutuye agence ya transfert ya fonds bana banda ndebolo ko to luka place au chambongo vie mimila ifeta za lavage eza agence ya fret eza donc vient naza complet nazo lancer message pa na bino c'est-à-dire muto aza na mwambongo so alinga tinda pona cadre mantanga Madial bobengi ka vie mimila ifeta so bochelo côté kuna so bochango na ba iner anga tamso ba 3 heures na juu pour une agence wana feeling moeza donc impossible au petit numéro ça lui bien il y a José Mulumba mobali ya Beni Basa vie matanga yango kande to salaka na yebike bato nga na tanga ba komba to batika biso to evala del mbala bato vraiment nga na tanga na yebike so problème ya côté na biso en tout cas babuka na raté na mon grand frère propre Kazana Lion héritier motema Kashimir le sel via Kabela petit là petit moela matanga yango petit dola matanga yango maître gauche maître l'équipe maître tout na semaine na bandal maître gauche salaka nde to sola jidoka zaka lola yo donc ça dit au père de master nabino donc master dae maître gauche to sola nde to sola ndenga mikolo bambota trop. En tout cas, merci. Na tenu question de Boussé Zaki. Boni basango ya petit nayo et Fali Poupa Otoyo qui a séjourné na Kinshasa. Fali azana kin ça fait au moins 3 jours hein, si je me trompe pas. Les lots na tongo na sitango benga pour tout ça l'émission. Na yebisa yo ki nazo rapidité na aucune des répétitions. Dommage ça na komi kuna na programme T, mais ici na biso mo orchestre mani, il est pas éprouvé. Donc bazo kunda le lo sali que moins séance à répétition et ça la mesate. Tango sisi rep to bendani pembeni viende ni tongo bokoti bwe n'expliquer ka problème on expliquer petit na chose Madial petit to perdre na bandala via kofi ngoni expliquer bon caps problème yate dila so otala yo moni ba avantage ngalo ba pa Fali ça dit na lobi azawana te pa kunda bato mais azawana mo kapo na kosunga bato ebi lelo ba poto bato bele ba comprendre poto te bazoka charge belé ya makamno so nga zong se bato poto o so tali ba poto ne ezaka kala na poto lelo eza sunde mote yango isala ka ndambo pe uti kuna ndambo bimi koto ndambo uti koto tanto sangisango yango isala ka to zo solution en tout cas Fali encore une fois merci Nzamba Pambola. En tout cas, merci. Toujours continuer dans ma question. Toi qui maman droit au bi. Na minute yo, les solo mozo betama na katambo kezo salama déjà. Tout ça une émission l'autre fois. En tout cas, au féliciter qui vraiment mon konjambo kapona art en tant que posa kiango ko aligner bandero na biso lokola bana mboka maître Gims na Dadju na rang ya ambassadeur ya culture ya mboka apesa bango pe ba passeport diplomatique et to moni liste et virgule kombo muswe baksami o wapitozo espérer pe lobby ba kombo muswe baksama kulutu na yo Kofi Olomide le Virambo il est pas vu à cause du bon titre wana ambassadeur culturel azupe passeport diplomatique na ye mettez-moi commentaire. En tout cas, on a mon commentaire en salle en haute. N'a pas de singa raison. Mon tout ça une émission dernièrement à Nalobaki. Tout c'est pour la route bandit à 1, l'objet il y a 2, le lot monnaie comme 3. Donc pour nous déjà ça va, bravo, on a sepelé à trop et ça l'est bien. Mais na ni peut-être qu'au souka ande na biki fachi beton na raison na au souka ande on a te l'objet peut to la mugata msomo na jibaye ou eraye falaye ferre waze quoi il dépend quand na ndenge ya ko monela en tout cas ngana sepelé à trop. Viana yo lobi viango biso to lingake trop nga bon fait na ibi pété na weba na ndeto yeba no botozo solola ba viana baza ba valeur ba mboka wo moni ba valeur muso viana azalaka na ngwaza nango il y a des foyers moko asala ka berer muke et ça la tanso ba valeur on a imo abebisa berer metiende
te naza mukolo na lobi makambo na koloba soki moto aza mukolo akapte mbala mo message nga na lobi quoi omonde ba pesi eloko omoni mutu ayimi nango na tuni ka question pour répondre te ba pesi eloko passeport wana mutu ayimi nango aza mutu ayimi nango te po azo mérite yango donc aza vie oyo biso na ndenge ndule totikalaka tamsu na ye mais bato baza tamsu mwa pembeni na ye il faut tamsu ba conscientiser ke bon tamsu pe tolobaka bato ba pembeni tokosela pe bato ya makambo eza pe bilo mosusu eza yo moko kaka pour yo moko oza maître ya vie na yo donc ça dit en tout cas bravo pour le chef de l'état ngai na kusepela en tout cas soki akopesa mpe bato mosusu en tout cas ça la bien côté wana en tout cas ngai déranger ngate naza na eloko na moni te ke so esalingani so esalingani mais sauf que nalina comprendre avantage abord yango eza nini c'est-à-dire moto aza nango te na moto aza nango différence yango eza nini bavantage yango yani wana en tout cas nayebi te bon nomeko tu na tamsu bato mosusu bameko expliquer ngo bayebi nayebi te. En tout cas, merci. Léon a ligné la roue vraiment le VCAPS. Ouais, sincère dans ma propos na yo. Tu évolues na biso. Tout le monde est mission salami après avoir kozwa bozui passeport diplomatique ya Kofi Olomide. Na moni leki na sona autre question pour wana leki na yo. Na moni leki no Sankara de kuta sali mo bangé émission wapi et ça vraiment baiser ya ressentir sur internet na ba vie est belé. Nande komoko et si quand puis il y a contre ne ba pesi Kofi Olomide titre wana avant de compter na ba détail ba question na habité ko partager à Vimorona Sankara de Kunta bon ko partager à Vimorona et eza moi pas si trop c'est-à-dire il y a na ndenge na monela makamna e pe ngai pe na ndenge na monela makamna mais lo ka no tolo bana yo c'est-à-dire n'englober presque tout vie wana mutakoboya ye azate donc ça dit baza ba valeur na bamboka o mais makamboka ya ye ça dit ba comportement musu ya fichaka et ça la neti ndre bato mo boya yo oui bilo musu bebi que non jo aza danser mais comportement ne kay commencer ne to boya ki danser ne vous comprenez sans son loba donc il on a lobby bato ba yebi mingi ba mekaka air mo ba ida kay c'est vrai to zaka tout le temps na bato mon ga tam suma Sankara lobby so que plus loin tamsuka potango ekomaki wera zoboya waza formateur taza formateur a ramasser ka elokante je ne pense pas sur la déclaration au asala ki en avant so asala ine tamsu yango te tamsu propos Sankara pe tamsu ngoza na boyete na ebité mais na liswa ki mukolo ngana ke na okande ngona en tout cas ngai déranger ngate na zape na commentaire au sate po ya na façon à raisonnaka ngape na façon na raisonnaka ya na façon na zomonela makambo ngape na façon na ngamonela wana façon na omoni na makam c'est pas grave na lobby wana mais koyoka tam so ba propos lokola ko faisons mériter yango te pour ça monta ba conflit ebele so ba bengisi batindi a sala a 5 ba musicien ou rolingo ya te jiba olingo ya te mama chala mwana olingo ya te pour confirmer tazana Kofi abetaka ba danseuse na ebité wana comme le roi moi acharnement diffamation te na kombo Kofi tout justement yango zongika na question ngana to répondre ça dit il y a moneli makamne ndengona même ngaso na mona ki ndengona na ko itala on te tamsunde ya itale ngana woza na ndemo na koloba wana ndenga ki mukolo mutsu ayoki nga a comprendre que na linko lo baboui vous comprenez il y a des fois quand ça temps air mo pesa biso ba micro boui surtout lo batam suma be ya mutu ndé sala biso plaisir ça pe ngana fandi bo bato lo ba mabe na ngati ozo comprendre ça la passe mais mona choka ke zate ou soit comportement mutu wana izotinda binoka neti bolo ba makamne tamsu ya faux mais ça bien te ça bien te valide ça neti yo pembo mutu mazo makamna faux ozo mona hôtel pe tu as ko lo makamna ande ni tamsu ngana leki na zabo mais suite tamsu ba comportement na yo yango tamsu sala ka makambo ko sala. En tout cas, bon, na évité côté wana vraiment bon. Na bona ana tambola trop côté wana, ngana se respecta na nga vianza mukolo makasi et puis na ndenga valeur vraiment bandole to ke ne pas to zonge pai. Na si après tabula na ba composition banzembo ko za tamsuye. Ezaye mutaleki azate donc azana ba respect mo biso photo pesa ye. Aza vraiment na ba respect. Donc nazi sonde kana lobi tabule je crois bien que ça y est si mané peut-être que ça ready après ready tam se ça fali na album ba monsieur ba comme album et ça album auto ça tsanga non ça dit que ça 22 chansons 22 bato yango au sali 33 chansons bato yango et ça blague te vous comprenez biso fait tolinga na biso ye mais ndena le ba comportement na ye kaka air mo salaka tam se pesa biso kanda zoane ba biso neto fanda we so monika pali ka mo fali tam so fo tam so mona lobi na loba on sunde ngote na okay na on ande mususu
ozomona neti lelo na lamuki na moni azana na makambo nanga te biso tosalaka effort to ramener place biso toza tosalaka à force le VCAF en tout cas tu as évolué malembe mais il y a cette question et il a un hermo mais il a eu chance na tout il y a un grand frère il y a Fally Ipupa Fally a ressortissant il y a quartier latin lelo oyo biso nyonso toyebi ke Fally Ipupa na kulutu na ye levé rambo courant et les carapena sous bien té est-ce que vous regrettez perdre ces relations là personnellement ta m'inquiété pourquoi quand on a eu ça nabo nazongaka ondre na sitaka ba cas par cas donc ça dit on a tata na mwana non en fait tata ko za la tata mwana pas ko za mwana mais respect na ma fait ça réciproque bon tato to aboti otamsu na parler tamsu pe ko yo na ga ezate moi problème mikeza ba ezala nango ezanga nango te ça dit Fally mutakoza na motema Fally ya Fally azaka différent na mission tout Fally a supportable makamususu je ne pense pas que mutuma koza na succès na ba mboka oyo na ba niveau wa Fally bazala ngo ondi matamsu makamususu tamsu ile kaka entre ina viene voilà Fally a supportable viana ba ndai subino nsubo yebi maman et comment ça la soni po déjà na ezaka respect mais ngana ko yeba mais bato ba otala biso ba yebi tamsu non ba yebi bato ba landa ma musique ba yebi na ba pasala pe for balinga makambo pasala pe for ba yeba makambo biso makambo to yeba ngwa biso to sala be fo so lingelo wa fo so ma bilamba bano sai foro landa ma bilamba so lima ma politique wano sai foro ma politique so yebi ma olungwe ma bale wano sale foro ma bale ma nyos to za bando ko ngaba to te tam so mo livre c'est documenté titi maile ne zo matsam so yo no fanda ka ngana eko lobo Fally azana lo boso na kosi so na kosi yo pondimi o Fally azana de jet mo bila la tam so na ndolo yo pondimi ka non mais yo faut ça les forêts c'est ma joie le bien ça solo te o me ko ça on peut na balance tout là dans ce sens là tout ça évolué malembe son ami obetara tolo wana kenje na matimo musika makasi mais oza muto litara pona ba valeur surtout obetara c'était pona commune mino bandalunga to monyelo o mona mondo ezaka ndio furu ya bandal bomoko o bakinyo so babetela c'était to mona ki be mission avant d'avoir mis tout le monde à son à 500 musiciens et nyonso na batu nyonso vraiment équipe ya maison mère et si ka puis aponaka si ba Valère abina na poste na mona porte parole à télé misaki bango baleka na télévision po batanga tam su kombo na ba kende ko kumisa nga surtout so bazu oponi permission te mutali ka te faut la permission faut les na télévision il faut ce que le na télévision o lo ba makambo na biso kotanga kombo ya musicien mo côté na ndenge ya mabeto ya malamu mais après cela tout le monde a une mission et les kaki ndeko na biso papi les princes soit bon porte-parole ya maison mère na ba pi Roger Scapi ba ye bazolo ba mabe pour na Fally surtout makambo ekoya ki ya prestation Fally na Cannes. En tout cas ngam na zoki chance ya ça l'émission na la bouche autorisée orchestre na ngonga na po banyo so ba ide na suspension na kombo ya Trésor Lumière ici kapi Weranson à suspendre bandero na biso wana mingi base ya suspension na banza pour émission ba salaki ya ko dénigrer Fally Ipupa ni habite message wana take muta bandalunga en plus c'est vieux Fally yo sana wenge et ça li ondengeni bon et ça linga plaisir tout d'abord ceux qui borkes sont nyo subanda okumbela makambo boy les temps sont mo belé pa buzo belinga zate mais les mêmes bateaux ba finga sankarate on sont sankara saneti atiki mo muke masolongo o moni pe poa masolongo ba kokia ngote de l'autre sujet mon ba dérober na ba ke place mosusu suspension les a bien autant ba pe mala parler na bango prochainement tant ba ozonga autant soit tant ba relever mes zéro à suspension ba royi ba sibo maromni ba ko lo ba no ba ko lo baté en fait so tali maison mère na Fally est-ce que problème est avant c'est elingo botaneti mo eloko mais par après na si mo ba fandi ba mondi oh mais tonto botelo place eloko ezate ça dit wera jibe Fally baza bandalungu wera jibe baza mikolo Fally azalo la leki na bango c'est tout fait normal ça dit Fally azo relève ya jibe na wera qu'on se voile pas la face tout la vérité de masoleza biso to fanda awa orchestre ezalaka papa wemba Victor Ebota Victor atange bimi Victor ono cha papa wemba poa Victor cha papa wemba poa wenge bimi wenge komo cha na papa wemba na Victor poa ti akenda na en place akenda donc ça dit tant peut Fally aye c'est tout fait normal
fali pas comme tu as wingé poids donc ils a fallu te mdo tu as wingé poids mais génération oye et celle net bandi au sala net muke ko bossa na ba jibe na wawera po so tali jibe ba génération wingé baza entre 50 55 soit so bana basia 50 55 ba ko zande baza sur ma feeling te okinda ba concert ou bien ningana moi baza attendre sur momia poto pour momia poto fait ba kola na monter pour bango esprit na bango net tout ça mais na ba kina na ba problème de ato ana fille de aso ko metana ba 40 ans 45 on monter tam sur la mer mais ngata âge na zana ozo mona ozo anta petit moi 16 ans toujours le vené 17 ans tout ça mais soit ce fille à 45 ans yakin il y a nord te dans le yakin au moins ngé ça c'est que maman d'aba bendi donc ça dit en tout cas une fois bravo pour na de la finda a sali bien pour malasima soki ozala boye pe na mouvement bato bon pas JB pe na mona vraiment makambo mingi ezana na mona Mosaka na Roger Ngando en tout cas ba se discipline na bango ba ya mingo pe saka message orchestre na bango asisi ba kangi bisaka bango ba ke bon Sankara pe plus na mona ke minga ka ne kaka masolo ya maison mais so asisi biloko na ye aya kangi bon net bon ba linga ba kota na masolo ba kanza tam su koloba eza facile c'est pas donné à tout le monde mon ga no chenga boro na loba micro luka pe mutu soko PC loba boye akoka no loba ngote faut dans fil d'idée pour yo tout na ngeloko l'émission te préparate yo calculer question no tout na nga fona répondre ngo batu akozela ba yo ka réponse nga na zolo ba na mayele pe ya batu ba okatake non à peu près falo bataboy ezaka ndengo na po ya répondre ngam na répondre mais ba on peut ba otala ah jo question batu ni oui batu beli batu na pe question à répondre ma peu près ko za ndengo mon so ba buzo ba en place même ba et sali bango bien monter mama be na bango et fouti bango ba suspendre Sankara bango na ba ki ba suspendre bon nen ba suspendre souhaité et ko bango mo so ba ko fana pale ntone en tout cas merci de tous les responsables bandalungwa te to tika na biso be masolo ngali nga mingi ko sola masolo ya biso bandalungwa to ebinde to réclame la nation baza bandalungwa te yango même bango yo za contre fali so za contre fali so comme ça net to solo non bien lelo yo lingi fali te bon so lingi fali to linga nani pour musicien atikali ya malonga na mboka o ezaye jibe na wera ba biki non neza na biso nani bangwende donc ça dit trône na biso petio na mutation ata balobi na biso boyete mais biso toyebi et ko déranger pe bango te po bazana mwa bato ya bandal so pe ko déranger bango ba bomba mpe kana mitema na bango ba mona ka ke bandal toujours azana kata ya G et ko déranger bango ne lote et ok kitoko ya rosakana te kulutu na ngai tonto Bokelo isenga en tout cas na ebike le 18 bana Poitiers nyoso bazozela vraiment le 18 juin mon bangin anniversaire il y a tonton Bokelo au wapi akokisa bongo 50 ans avec impact na idéologie même kolango bobo sana teke et aux la paix 27e anniversaire il y a papa na biso Johnny Bokelo isenga en tout cas banda tika biso père son âme père na ngai na yebike ba invitation j'ai betami bana Poitiers boza la calme pour kalati ba partager bon ba invitation pour na mayanga nya mokolo wana kulutu na ngai tozo continuer ka malembe batu musu ba benga babima moins que le mois de poids de mesures. Ouais, attends, porte parole. Moutou dale la télévision que le bamang pona moutou. Il y a ma bête malam. Bandegomi balé piroger na Papi le Prince bazulon en suspension. Après jour moko, Sankara de coup d'aller na yo que ça l'émission. Et si gabi aniati biloko ya rosaranate à l'endroit ya vienaye Verambo. Moi de côté wana et ça net Sankara moi privilégié, peut normalement mériter suspension. Avant tout na question yo éviter kaza privilégié na maison mère te wona na éviter ngana na yebisa yo orchestre nza ba ona wera olobi orchestre nza ba on na wera donc wera mampata après mampata c'est Sankara l'exaucer te tchocha bana batu pemeli bana baloba te biso soki na bato elongi mona na nenga image na nenga papier oui l'exaucer baza mampata mais ma solo ne biso to monela donc après wera c'est Sankara nana défendre la maison mère ou nana otika la défendre la maison mère mieux que le Sankara azate batu ba bien on préfère négé on le lobiti ya lo ba ke mutale ka te mo ya lekina après un jour bon on parle ba suspendre été on va te côté épaissement climat mabe eza kutu le mo deux poids deux mesures te ngape na lo ba boy gat musupe ba ça peut fali mais ndeni yo lo ba ke mouvement na porte parole ate mais tout le monde a Joana sur une ingénieur fallait répondre ba za ka via bandal bo so ngana osani makamzo ezatana lo bana bo fallait se pena on va dire mon na ba respect tant se passe bien on va dire osani
azope courage type sanga viendeni koloba subo eto bien fait koleka na mission te ou bien soki nga son dila son deni yep sa vie sonen akoloba ngote donc na vie ezaka nengo eza makambo susu wera pas otala plus ondre ko avantage à côté na tango ebike sankara makambo so eza bien pona c'est normal amene ka might awsani yokati moko nde na loba batonde baloba mabe ya bato wana yokati bato bazaka pembeni mo basepelana na yango kondi mama nde biso fandi bwe ngalinga afali to boyozo mabe mo afali na rato te donc obunda pe te ko bunda tam so AGK mais na ko trikeo ngana o trikeo na o trikonde to kana banda to na petit na so be kireza ke bele na o trikeo na ba forme bele no o biso o mena mboko yalo poto asali 32 za so ngazo na ba 50 et quelque ya mboka o ozokombo donc ça na ebi mboko bien ya et puis na ebi likambo sozo lukongo ozwela ngo boye ozo ba par kata msugwa ata pas tant sugwa côté wana vraiment na ngayuma po na ebi masolo on ezala te mais o to etikali ya tricage na o tricot très bien kitoko o sepeli peke ba sepe po biso de bibende to simba ozomona pose la bien ba to respecter ko mingi na mboka o en tout cas moi bibende ata mike soko zala nango en tout cas respect mo mbaya mwana ya mona biso tam so yepe na mouvement fandi ozoluba bato ko ramo lo bate ba biki non il est déjà dans nzalate aya gane orchestre pas se pelanga na fali a se pelana mamandule ne repesili kana na bio baluko ke toki tukutene na tongote mais so za mutu nsu bato azate na izo na bato mukili bo ngamo ka yena mamishe mutu nsu ba wow na jo occasion fona senga vendeni bo soli problème de ya bon opéra oyati to subira msoga na baluki na zo donc yo mo pe fo mpe sa respect na lubaka avant batu wana pe ba respecter yo mo fo mpe sa ka respect batu wana kutena mukili kaka so za trop give me batu ba ko lemba pe yo mukolo zo pe na serrer problème batu ba ko assister ote dans ce sens là. En tout cas merci Dominique Moulumba, il est toujours là actif to continue à somaler malembe mais kulu tout côté la mambo des ali ko kendele vraiment yo na mingi na bandal eso mona émission wapi après avoir fallu na loba ba makamni na télévision na mon niveau leki na yo ya sinkini yo na bandal bisengo c'est le scram esika puis vraiment na habité sur respect per na bandalunga ngo abengi muninga na ya bandal bango tuba na kutu ya côté monde ya sinkini pona ba popo fala lobaki abi fala za liboma de ya même message bon ndeni abenga nani c'est le bengi abi fallait à liboma. Ah ok. Bon fait makamune na linga soro ba mingite. Na regreta ku tunne na sina loba mo makamuna ye alaka bandalunga bato ba yebi ba benga pe na ba téléphone ba pesa ngama ba conseil mo. Mais yo mo vraiment na otala so ju bato na mi bali bilongi mi baluchi. Est-ce que longi muso ngoro ba likam na ilongio? Nande na bandenga ba valeur na keka na ndenga ba valeur o ya a o valeur b valeur a ikoro bana b vraiment likam bon ye alobi ke eza yango to fale alobi yesu alobi nani ache ye moko obi ache mutu mususu yo mtotali loko ache nani siko ba mise ba se belé na mboko o me poni bazo tanga te ngana okama po ya alobi ke so bazo kinga te toza DT3 ya mitangi bo poni ngana li muntu wa auto ba pièce contre pièce te fali poni ko bazaye bo tolobi nani o tolobi tam so gims ou bien tolobi tam so chaka zo kongo o tolobi tam so bien soki je sais pas ata x ou petit nanga mwela ou petit nanga mavemba philosophe poni ba kena ndengwa te ba bazo bomba nanga na simati so ya lobi ndengwa bino oboyi bo cheso nani ngana na yeba ba che nani bon poni ba mo pe bazo mi chate po landa pe zo bana muso alemba ya bombani o e fale ba viana o mais ba mo pe bazo mi se ba alemba mi se wa ayebi e moga ba mo bazo mi se te so ko mina maka mususu bondima bato ngote so ko mi maka mususu bo mo cha mais ba mo ba joana ba viana parce que salita na bando donc ba master ba vie pa na bango parce que salai batana ba mo pe ba musicien poni ba mo zo bomba na sima ya bato wana po ngape na biki ba mo baza mi se ba lo ba pe baza mi se ba sa ba album poni tan ya lo biki a part nga botangela nga moko nga na olinga mutu mo ya boyo te yete zanga bino community bato baza bato ma zebele baza bana po biso tuto za to ba mi se ba na mboko na tanga jibe Ouera, Kofi, ma mission à solo, Ouazé quoi, toujours ferré, toujours wata. Tout ça va blague, ma mission na iso, ma mission na vie. Il faut Fabrice na maïno. Te, ba ina mona sima, wana te, tout dans ma mission solo. So ma mission solo bato ba pesaka. Ba beti ba salo na mine na bandeli jibe, Ouera, Grand Mopao, ferré, wata, Ouazé quoi. Tout 6 personnes.
parce qu'on a 6 wana de baza na makambo fallait à lobby parmi 6 wana leki na bana baleki ba vrai musicien on a tangi ya mwana muto boya azate oto benga ba on était ba chef d'orchestre il y a ba chef d'orchestre ba leader ya orchestre wana bango on a tangi bango 6 JB on a banene on 3 fois JB Wera Kofi Wazekwa Fere Wata so bâti mo fali 7 tu peux tata na Kofi o kasaza misente a misente a ti na misente to che bango 7 wana po bango ba misango baza tanzo botanga bango baza 7 mi bale wana basi ba beta ba speed ya trop ba lembi na bango wana na JB na Wera bukuta ma beta ma basala mutarobo yango azate ba beti ba speed oyo batutu ba beta makambo tu fallait basala basali balimbi na bango c'est-à-dire comme kaka succès na bango comme na normal pa batu baza so batu ka musa batu te Wera taini na chibango batu mona normal jiba taini batu mona normal pa tu consommer bango trop bango ba bandi ndule te bon so bango ba vie sac ça cool ba banda ndule batu balimba bango te batu balimba bango kester to zaina Vancouver batu balimba ke papa mbala ya batu balimba ki vous comprenez donc ezan ndengwana ezaka lola libango boki na likolo suka fo ekita monika fali pene ya ke flèche un jour to la moka na tongo ekita mais lelo nanu ekitite c'est lui batika okosa no batu bazaba bato bazaba nani po bato bazanga na tango ba 7 biso tuto yike ba 7 na 7 wana mutaleki azate tant ba jibe na Wera pe bazaki danser batu pe baleka bango bazalaki te lelo pe bango ba section seni to kita batu muso botami arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class ezaka ntima mtezo sala bango batu na bango bon yete nani poni bango no kama poni bango bango monte bazo batu mususu ayaka lola ngana boxe be na jouer ba jomo za kuna danser te ngabe fona ba ngabe na jouer neni yermo na ngane die danser ngabe na danser bo chape na match wana obet e bino komi batu mususu za baton na tangi wa kombona baton bazana yokanzi jibe na Wera baza suna speed ba osala sus papa succès za soso jui succès so jui succès ba to consommer tie comme na mama boye succès ba nous si là so za makasi muke ba no maintenir on de jibe na Wera ba osala moni Kofi oui bazo maintenir encore moi muke moni même babailo redi azaina 6 ans autres ba ebiete redi azaina 6 makasi redi balbum to no sai banda ora tete mais lelo redi comment va place nemo dimanche aya betine bato Alexis Motan a se pèse tout monde dimi bake mais quasi redi a bouler soit ba succès neto asala ou jibena Wera bato ba bula rondre ba ozo azona ba succès mo ba sala ba hotel o sala on souté mukile kindanga ne wa yemo grand prêtre Jackson mukonza basolo number 1 ya mukili omona katanga kompe na best bat sentir que no jo oyo masolo ezo simba sute na ndenge mema iko na baliwana ngatu bravo na linga mta kufa ne wana
akufi bato babange nde vie na ngani arkosa kufa azaka na succès makasi po mutu moko te na ndenge akombo aleki vie na kombo kapo lelo bato bakoma oboya makambo moni toza na problème onde tolinga kondima valeur na biso te biso fa na mboko bato tu bazwaka kombo ngale nganti nganani ngana vie azaka na somo vie na baluke na Jean-Paul Belmondo vie na Salibo vie tunga na sepela ndenge akufa so akufa te lelo nde bato bakoma sepela non ça dit na sepela ke nana respect na ye na sanso ngana lobi ba sepela liwa mutu te mais ba valeur ne ore ba baby sango viana kena na ba valeur na ye akufi lengant pas de contact na n'importe qui azaka na raison siko e déranger ne so biki viana za prêtre yo o déranger ne nga viana na ebila ngaite na monika na mukili tanga uti poto azota mutamba carne na ba 86 je crois bien na ebele yo na monika na ba photo na ebiete mais ne non lo malamu na zali pe banda lungwate mais na ebika ba fi ba za ba valeur tozana yanke mona njili kuna chiwara ngana ebiete mais biso tu li solo ne panzana ga danser zana bato makasi na biso na banda longwa pauvre zefondo na vie na nga likisi na bungi bango donc makambo mosusu eza ndenge wana ekotikala ndenge wana yo kochange yango te donc c'est-à-dire basalaka effort bon tina mpe opesa bango conseil te mais bakozwaka mpe kaka te moni babiloko lolo afali so ofandi bozoboyo afali en tout cas yo mpe na vi no ozwaka te po eloko ezomona nde ezongala makasi donc fali aza lolo atopesa esanza ekwei bato tomona miso so te miso eloko ni kuna mais bino osaka neti ke eloko abondimango te entete azotrace schéma bango bakobeta aso na poto yalo la fali akanga club ya site marche mo eza so les 18 ans bajo balamuki lisusu fali aza na bachance mo il est chancé mambo fali asala on a parcours ne pina ba age wana etikala osama nango te mais na batala boye yo vana na milieu musical mo tamolai ya osakana te différence ni yo sala entre évolution fali na ba musique yo ebi akala sur le plan émergence quoi na ba orchestre neti nini po André Baza Wenge par exemple au mona ba quartier latin au mona ba empire nyonso wana ne fala zo kende liboso na ebite différence ni loko ni bon ba sala tam mususu fali asali yango pe bakisi mususu bon nga en fait dans le bagané na ba no autre temps autre mers donc makambo ezaki tam mususu 20 ans passé lelo évolution comme makasi takani to sala émission téléphone on sa presque mamutu na ba 20 ans dans subiso koto bore kotaki na ezalite ba fali ben na ba chance montant ba yemu kile sene te fungwame omoni 20 ans passé presque ba toujours no dépend na ba parents na bango tant sur dans palais père fa pesoka la père pesala mais lelo ba petit lelo mona tant sur 14 ans 15 ans on aime ta vitesse on a qui nous même na ba Tanzanie même na Brazzaville donc moi dépendre tant sur na yimo amo zo mbongo ya yimo monimo la différence parce que ba fali ba kuti mwa mukili yango efungwami lelo za mwa passe pour distinguer au moins na mutambongo na pauvre monika biso ndeto bimayel moso to Kevin echa biso to mobulu on a peine na beda chose au mona ngaka za Jondre aza ivoirien ba joba osanga balara père na oke rien nikisi mais kale alaki soko ye vraiment monike mwana mutambongo yepo awya de na car bino car yate te ba on danger te ba on ataka jean tamzu t-shirt na Lacoste abeti kaka tamzu dorsa ine na se asuki ne wana ba ma bilamba tika no laisse tomber za no monde na ba honte ba on tono benga mo ba zaka propre ne to benga jiba lansa elo mo bana mindele ça dit mbatia kaki t-shirt na ye tamzu lich ne mo kaki asuki ya mazaka propre mais français mo belé mo lunette on a avantage mo bazali na et puis bois volant bino déjà tamzu ba 18 ans 16 ans il est déjà kumba car moi déjà avance mo bazali na ya ngona mais lelo nde masule funga mo eza su yango te moni ba kene komi ya kepoto 2 jours azongi 3 jours ake mais kala biso be yonga bato alaro moni sanso na lobi ba fali so ba kutani na makambo donc mukile fungwami mbongo community na maboka bato belé bon ba osandule mais par contre on ba jibe ba osandule ndule mbongo elega neti na ba palais ya bato bana bato balaro wana nde force ka balaro na ba palais na bango soit ba yiba ba père na après wa osana ma mouvement no différence eza no mais na tas d'esprit fallait l'équipe bango tout donc fallait à l'équipe bango tout na tas d'esprit wenge azaka wenge c'est-à-dire bana banda ta sala wenge te mta sala bandal bana bandal ba to sala wenge bana bandal tant ba salier wenge wana bango mo les mêmes ba musiciens ya wenge ba sala lo ba détourner la bana bandal donc ça dit lolen de trop lolen même si on a outil répétition fallait lelo na tongo ba neve na zaika sisi rep na sirvet na banoke de sport to solani ba wenge tant comme wenge o poussa na pemeni no sola mtanewa amweta mzoza mukala na oui oza makambo mo ya tindaki otanga moni oye mwazo chosine oyo pese rapport à masolo na
omoni lo peut-être eko bomba bomba kene na ndule faux donc ça dit on est bajo ba sali biso toujours là on est bango souté or les musiciens face en a respect makasi pas public na ye ça dit bateau ba komisa bango il faut bango ba banana nuko pesa bateau na valeur pour ce bateau na bazate bango pe bazate na opes exemple ne bateau aka on aurait pas fallu place fallait ça arrive na quartier résidentiel na Mbinza donc bateau bandal bazo transport a fouti magasin lui taxi Mbinza tant soit les retour petit na o kende wa tant sur la roi linga oli makika tant soit monelo ya fali bon so yo vraiment ça fallu il faut respecter vraiment bateau ndé on monta au foot à transport na ba foot akete a fouti transport na po kende tala ka king ne azo répéter bon azo tala ana bazamba play ne via batu bandaoza répétition wera ko ya ne 20h moment dia ba 16h batu batonde bazo discuter mamba wera en retour sur ba mission na pesa on moi tu es logo parce que batu mo babosa na succès biso batu pesa mission na succès za bango te mais bango mo so ba jouer succès na ba ko bosa na ke succès na batu nde ba pesi bango ka wana falia na ngote te azana ngote j'ai même maman coupé fali aza mutu oye so moni mutu alobi ke tam so mona mona fali te aza bato basengaka po ye mo PCD na tata le lo répéter na ton likolo kima ka bato senga donc ça dit ko sengele ki na mo pe mo suna mona population na baya mutu musuna ordonnance mutu mususu merci si ko belo na la sala so bato ba continuer fali o sanga rien na o lekavana émission na ndo cité ba kombo neti Y koyaka tozo senga mbongo to X koyaka tozo senga mbongo to Z koyaka tozo senga non bako senga pe mutu mbongo boyete au moins on est na lobi malamu ya fali et sali peneti et fongoli porte makasi bato akoti or il faut fanda peka na bato yo kape bato mutu abunga pe na boyete fali asali fali pas comme na bala rebelle ko kabaka na non bien sûr chef de l'état za premier citoyen mboka wa l'équipe surtout na là mais au katate ndra la mukana tongo abando boka là ne faut pas raison mon pesa bon et puis ne na makila pe faut tout yo kanzi atanga na balingwa 4e des humanités 5e 6e ake poto na massa presque partout faut que va master en pesa bon là mais so pesa bon là mboka ngo ikufiti mbongo yo pesa ngo yayi bon oui il fallait azozo bon mais so komi po ba no kabilango ngai yo ye a sa pesu na la ronte a sa la ronte yampo mona atam so ba Cristiano ba Messi ba tala ba makambo ba ko sala so moni ke bana projet mo songolo mpakala so ne ba étudiant on ga normal ba ki ba sala on peut ba sala ngo chaque ba ko so on peut chaque mais là aussi là ozomona ya ona na yebisi batubu bino batu tala ba mission boy sa bato ba osenga mo po ba yebi na mi kolo na bana mike botika wa déranger a sa carrière na bomo déranger mo ekuta sala repesate akomo kima ko sala rep likolo ya makambo ya osenga bino tambo zo ba mbongo na bino wana bomi bomba kita tandambo bato ba ko déranger censé ko déranger fali za ba biso kutu donc ça dit petit na so zo ba mbongo biso to fanda photo ke nda chaque temps to benda la bala no biso to zo et puis so apesi bino ba mbongo lobi so boko mo finga na bino so bato alors à quoi bon ya ezaki dila so pa ebisaki fali ati ko pesa mo mbongo wana o ye fali akebela bato mbongo trop mona ka lo muto ko mo finga bila zo mbongo mais mo susu na ba kidiba elongo ba bebana na ba sankara kuna pa na chef Flore o ye makambo ya bimisaka olizana lobi nini Bill ka mo Bill Clinton azombo pas fali azola pas fali mais makambo susu alobaka chez Flore wana to capter déjà donc nga zwana ke ni libela zo nga soute pour jour ya to sakana o comprendre et puis bon na occasion et na loba circonstance je la mbonte toujours est-il ka jombo so nga lobili kambo yo nga ko sate o zo comprendre ça fait mal o uti pana yo o ina ndako mo ya mutu o exposer problème na yo dans 5 ou 10 minutes pas une solution tango zo sur la roi boke makambo na bino fali kutazate netka bino ngona yondre so ineni oh mais yo bosani bato tu baloba mamba fali wana so na bina no tanga bakombo na bazwa bilamba na ye bazwa mbo ba sonité papa ngaso na eshi comme si il fallait souffrir une ingratitude makasi wana meza na epsa ki dila so bi avia za raison on piape toujours là te eza bien te valdio monde nga na zabo soki mukolo msu na zwata problème na vie nanga soko idanga ah valdi avant tant suna manqué faut na raison ta 20 fois o baloba toujours là mais qui donne pour ya pesi yo tika lo pesa été na raison bila o pesa fali mbongo ngone na tuni ke so vila o pesa la fali mbongo timu ke le okufa a pesa est-ce que le on a touché point na vie bill
Non, ça dit, moi pas si ça l'inverse lango. Et alors la ne ba fali ba beta ma caractère la te mo ko ni viera mba beta na orchestre fali. O comment ça son na lobile et alors lo bana wera ake no kota na orchestre faire. Mo iti mo kile kufa et ça mate. O jiba ko mo yemba so ki pa na ba be mission ma bien pas shy. Bon, au moins c'est impossible. Pratiquement impossible était au ça mate. Mais Bill n'a fallu c'est comme si va coopérer na mon frère. Biso to na ka zapende wana. Ko coopérer ka te yagi na problème. Fallait azani ouvert pas batuto. Au moins lelo ma fali azaka bien. Bon na longo na wera na jibe pour bango to longo la ban. Na mission boza manda. Waze quoi ready na tansu mundibu na petit msolo bien nané. Guess. Attention à 6 personnes. Oh mon bilia. Te wana longo la ba mère to na première mais chalo. Yo mona ba mère on ba kota makamna biso. Makambo ezaka biso mibali neto wela ya leki ba leki yo po monike ya leki mais olingite po ni bato ndimate muto aleki est-ce que biso to photo za ndemo donc Bill tanga ya papa fali ya kindi pas na problème Bill azaka na problème ne ayina problème ba joli solution na problème et soki ne wante ba monter sur scénario mo ba minzi faux Bill mo zo benga sur na téléphone petit na dilaso ba lié Tambila na voix na ya Bill Neni, fali 1000. Azo chalarango a. Trop c'est trop photo là la coussin. To kotangiri ko to bomba karo anto zwa moto. To kotangiri ko to na ba gens service. To kanga ba petion. Bazo benga sko le vrai wana ndeni bakangi mutu aya ni minuit. Toi tu trouves ça normal? Soit disons de Dieu moi zo liele watu ba mbongo na kombo na yo, bakangi jongo. So yo le vrai wana ba bengi ope. Oye minuit. Bakangi na mbata. Et c'est minuit. La police est ça là na minuit. La vérité ben ça on veut moi belé hein. Oh pas ndane jo ngakutu kana na meka ko loba makambo wana ba ngo fali azwa tango loba makambo neni. Ngalo ba ngo po et dérangeant quand même. Tant bozo bana bandal basé belé ba pétiner en mal à l'aise ba mbongo na ko ata ba mère au place on va cool na ba finna mo. Ako pia mère on ba la ba teka na mo mapa na bango. Côté na ba mo muki ba mai chaka mo ba mbri. Ako zo la ro na ba somi na mo ata ba moelon abongiseli ba makambo wana ba la ro ba to ba ko zo ngo. Est-ce que biso bana banda tonzo balar ba leader orchestre mususu biso bana bandal ne babota biso mo leader ni akolo bande yazaki danser bana bandal mupiku mo bakinda asheba ko bendala biso to kinda ata biso lo américain biso tout ezala awa donc des fois ko tout ezala ka mais bonjour je peux pas monga batonne wana faut ata moi respect monton pas zo baza bele wana maison mais baza ta 4 o wazo monga fali mais na autant ngaba ko moté pe ça bien te mais na loba loba on peut je tangi Bill yena tangi po yene kana tanga te misa to na tanga ba Bill biso toujours to kana kishasa ke Bill azala ba moyena e monte ke kotene ke no zo kosere makambo ngana ko yebso ke lo moza mokolo mutambongo asenga te yo ka ngana ke na fali na ko yema matanga ni pona na mbongo te vous croyez que sona na mbongo na yana longo na ko yebsa fali ma matanga ponga mo pe na ngana zo ka mbongo fali azana na pieti tant que kuna stadi na zana mbongo wana te na été so comprendre mutambongo sala déplacement te pas que nous exposer problème n'est pas mutu donc so ke pas mutu asa mutu a résoudre solution ya zali ko na ma mbongo ezande wana na so tanga chik ma wana na si o comprendre o mona te so ki matanga eza to benga bato apoto to benga ça dit bango bazali ko na biso to benga bango bango bato ko biso bon la rango yango ekoki bino boluka mukolo bo kunda ça se passe comme ça petit na ya kufit na lança non sat bana bandal madia la kufi machin to sakande to sala so na ina mbongo na kolo ba makambo te mais na bina royo kama mbolo ba o ele ko kabula fali na Bill relation na monto ke za bien wana yo ndem to kansa relation ezana on se de fali azana relation muta bien te est-ce batala na bandako to mi ko sanate ba relation a mission ezana so mona play fali beta bila yewana moi mo na mona bato maison mère tam so beto na maître ninja na sima podium na biso maison mère na fali oui wana ko ndima pour déjà na répétition mona kakola ya beti drum kaka fali atangise be bambongo to pesa pe la rona nenga nko azwa ba dollar azwa ba euro donc to be bisaka mutu moni solo non je te dis frère ba image ça moni ba relation bien ça entre maison mère na fa ya moni wera tam so suspendre ba picture et puis il y a petit na problème ça raté peut-être Sankara écoute le bon na télévision bi 20 tonnes na petit na fali ba kuta na tout le temps sur na ba voyage raté bilo mo oh na yebiso eza solo moni jibe na olobelo ko lelo jibe pe na fali au fait bazaka na problème te na anniversaire ya fali ayaka yena Roger Ngando mais na mono aka tanga mono aka fali azongel muke vierambo ndenga na sala
ngana mukoloti ondre asepela peto ndre et pas bon papa chéri les katé asaini ta benda na o komba tanto benga ka yebeke bango mi ballon de bando kana te mais tanga mo tant so fali na viango ba ondre ba bongisi tant moni fali na viango ba bongisi na comprendre a se réserva ne pe bon fali pe moi mukolo a se réserva bazana mo ba pirte basolaga mutako ya bimelo presque ya yembi ata des chansons ya leki mi se mota ko so baza ba pire batala na palazate o ngana ebisho za so ba ma pirte zomona fali akabela ba génération na mbongo ebele mona batu kaka loba anete moni ba makam sutan so batu yo ko à travers ngaba batu ba makam te fali loba ate et on a ya pa na yo to ka ba vérité musu ba no ya ngwana batu belé ba voyager awa fali apesa mo mbongo mais aloba anete et puis ne ba loba mutu apesi na gauche droite lobate so kanda droite yego yeba pourtant tout le monde on est au fond oh John Gazo Saka na biso bendeni pondenga na réfléchir pas réfléchir ça fait mal au côté le monde na pas on est mutabinisi mo bibendele mo apesio yango elo nga na osenga na batonde ingratitude ya fort eza fort soki peut-être aux 8 mois contre-temps oui pas moi na mai na yo tant so moi na mai no asalisio eza bien pour lobi pe mutu soya to le kaka banzela na monsieur ça déjà yo ye au bébé chez moi te mutu o ya na sima et ça la bien te ba vina biso ba yula balls mokonza bana liena vina nga mimila efeta ba vina ba sola bien siko yo ye pa na bango tam susu ba peso bibende lobi so zu ba vina ko motonga bango monte yo moka osopi mutu o ya na sima no comme petit cap skuta zaka bien na biso tala sala bongo yo to ke no yango esali ndengwa donc fali vraiment ibisa ko pera na lembi opéra ibiseki ba viana baloba na ngaba bien nandimi ba viana na ibiseki na bando ke la siko batuma bato ba yana problème na bango za moi passeport sur la solution bato tout bazo finga presque fallait aider bato trop ba voyage ba billet moto kanga ma côté moi comme donc en retour on dirait bien ka atene na biso bien te pour na ko tanga comme bato anyo sutengana na be mukolo lingana ba problème na bato yo ka komba bill ndio yena ye ka ndena na tanga ka ete yangana na tangi pe pesanga pe kanda po ye ba beba na ba yoroboro na ba sangara kuna fali azabana te dilaso azate poni yo foko tsama fali ya lolo réclame mutu wana o profiter na simalika ma yo zo komisa na nini ndenge muko bon siko mukonza mission ba loba nini te nazo ka sankara zo nga komsene ti yala mukonza ba mission oh est-ce mukonza mission zalaka papa ndeto fana mukonza mission zalaka ou bien tu ba ke number 1 ye par rapport à misala mukonza zalaka te mukonza mission oh mukonza passer ne number 1 to bi ye net nga zo tuninga number 1 passer na zo denilesi na linga ndeni oh esprit de nile sana yo biso to sana c'est-à-dire rêver ça copie ya batu la bango makambo tout bando ça la fo biso to no on est jugé point de nile ça rêver ça makambo nga linga mtaza ndewa on te ba biso ndeto lo ba oh John ndeni abanga te na banga netini talanga bien vana nanzala talanga bien mane nazana nanzala pour le bo Joana lunga pe fallait mimi na poto te ba te fala lukavi yo ka ba nyoswa lukavi ba tu zo lukavi te vie ya faire bango. Mais le beso petit na proposer au Kebo Kemi Kilobo. Oh, est-ce que proposition voyage munga na ko boya proposition voyage. Mutabo ya proposition voyage ate. Mais batunde ba cancela ondre vio ceci asuki azolo ba ma fali po fali meme na poto. Yo tuna nzela poto ko bana otirkia. O continue ma soli into keno Chypre. Mbongo lelo video. Le signer Belimba. Te ngana o signer te par rapport à jamoni ba ajo biso ko mena. Na poto na ko aso poto te. Poto lo ba tamsu ya ko tala ba miso. Ajo no ke retraite. Si vous avez des années, des années, petit poteau, ils ont fort, bien en haut pour faire des gens qui médecin, vrai sens de la vie, ils ont mon mundele asalambo kana pona ebiso to keka to kuti mangamo to kota mbongo poto etikala na poto mbongo poto ebimarate bato bando sala cop oui et banda ko simba ta no simba bravo mais le presque tout le monde bazonga na kayu. Donc vous allez stable kaka ndengwana donc 200 euros 300 euros etikali olongoli ba facture ba charge les qui trop na mboka vous comprenez. Et puis sans ya vie moko obimi na tongo ke kayu ozongi 17 na momina bana bo fandi su lobi su papa o craquer combien de bateaux nord bazala ba do ba fandaka ba comprendre dia makambo soki ka nene so ba salaire ya bien zaki na mboko bele na poto bana soki mi salaire laki ba salaire ya bien zaki et puis problème ya santé na chic hein ça dit éducation santé so ba rester ça qui on était en Afrique du Sud na ba Maroc ba place obiso to utaka ane mutano fanda kuna zate piso fana Maroc ndake sani na poto na kisani na poto
Montaza ma master na ba Ken na ba Dilaso na ba Roger Kinkani ko ba bongo te kulutu to mona ne ba tebele pe bazo ko taper na ba boîte bazo kende côté Espagne ba uta Maroc ngana fa na mboka moni bato to ba uta na ba Afrique noire mukena ba Mauritanien pour Mauritanie nzaleza mon Égypte Maroc baza 4 pays ya Maghreb wana Algérie Maroc Égypte Tunisie moni ba 4 ndebi so luka poto mama luka poto ne debu tutala bango poto eza $100 eza sur 1000 dirhams je crois mais bien non bisti pare zalaka na visa ozo komba do poto pana ngone lo kote muta uta dia na car na uti français uta master ne aina car ozo komba ya muta uti poto donc frontière eza proche entre Afrique et Europe eza ga Maroc 14 km entre Espagne na Maroc 14 km mamna lo banana maîtrise na kende betata na compite au mono do babenga Maroc li soko poto biso za iso lembino bokena tangent o fungoli no po tangent na Espagne mona ba carré kan Espagne ozomona ngala koma no te mena mona no na musika o fungoli pe munoko Mali le uti kuna Espagne ju e kotio o lembika ko yozongi craquement na ko leka mai yoyo ndengeni o comprendre baza proche ngala fa na mboka na ndebiso luka nord bamba luka na onde wana te motele lo bato belebe ko comprendre 6000 na pona ko bana na masolo te aya on baken ba ko zo visa pamba ba stemai a cause comme na ngana waso cheche balar no ngana mabang zalaka na chance yeba ko solo na mundele ozuba peso pe 10 jours première fois deuxième jour tam 20 jours mo so 6 mois mo so ba inane o komana masolo ngo ezande wana nde ba mbiso lokela poto bamba luka te yo mona na Libye ne ba mo saba noir o mona ba Cameroun ne ba Mali ba ba to anoke ne kuna ba ndo teka bango bamba Colombo ay no sani kuna papa na awosani Maroc ya presque ne mona poto bazo lula côté mususu et l'équipe poto o kende ka Paris un jour parce que Paris on mona ne partout ezande mon non banda unsu po ya hotel o poto on tono luka poto yango et ça ba wesa coup direct ya banda unsu poto en principe banda we faire babuka tant pe mundela ça to bima déjà babuka mais esprit na so attendre to dintamo zo comprendre merci Vcaps en tout cas merci Vcaps Kinkela to que vraiment malé mais et le retour au boss na ngote Fally Ipupa album bon réédition il y a Tokos de Gold ne bazobenga na avec 15 titres les 25 na habité au PC en chance nga to ko tuna question te na mi placé te pour tuna yo chance yo na pesa biso de abord en fait bima déjà to ka on dit tout ça déjà on s'appelle Fally tika na laisse tomber ndeka na ebisio bon moi peut to pesa on temps te pour mutu azaneka mabe a tika neka mabe ti mukolo okufa zo comprendre ba fa na ba nie c'est-à-dire ba consommer bo ba yoka kai ba yoka ke na ba kuzu na ba chambre na ba yoka ba mona ma sala en plus ozo ina fani plus ozo ina Fally plus ozo diminuer pe ba chance na plus ozo ina Fally ozo diminuer ba chance na o ina vie déjà so zaka monta keto o comment un problème pose wa ata Valdi azu yo boyi ken azu yo boyi o azu yo boyi mais boza chance mon côté lo kwa to bosa na Fally aza Fally o kuna zaye tout ça combien d'habitants na ville à Kinshasa plus de 10 millions ba mission baza combien on atteint ce sont tout temps bango to baleki na 50 ba vrai musicien biso tout oyebi oyeka baleki na 50 mais tout ça combien d'habitants pour mon avmaki que eloko wana c'est pas donné à tout le monde chance un peu ça pas montenir tout est mon eloko donc faut qu'on dit mara so eza bateau ba ken bino ba Valdi bo sala émission za combien mais tala ba émission na so côté ken abo ki bo ba total et na sali France 24 na sali Valdi ba total la on pona mais boze belenga ba petit musupe ba yaka na bona ngati na bona nga tant na sali ka émission no toto ça dernièrement combien de ba tu pa na nga ya au vieux $20 to cette émission na bona nga on a kina mono pon boy na ndenga mbongo vieux te ngala ba problème moto boy dia out mabena boy o bo vieux to tiki mbongo na bia boy a jour be jour na kimina donc ça dit vie zande ngona magam sous fondi mango ndenge zalele plus ozondima plus peso sala moi ouverture na vina na nzela ya Fally oye mo alba ko zo contrat tam susu ya monike badat neza kale ou asepe na contrat Valdi yao kino beta koto mbuta kino beta koto ken kino beta koto Roger Kinkani kino beta koto petit nanga mavwemba kino beta koto pona ninte pona ko chaketo na iloko ko chaketo te tala melongi ya Fally olali pe bo kanele kando ndima to olali pe olamuke a faux esprit mabe biso tangu wengezo renier donc biso to sepela fort ya fort
tout le monde est logo tout salagi et logo yango sauf kaka bango ne ba comprendre jeté le lend de l'équipe bango trop comme bango basi biso mi balto no bonde là ah papa tout bonde la bino kabala robino za no yampe zo za na ka ne pe ba ma na mo ville biso peto anango ah papa tika ton dimi to kufa siko to sugi ouais ba 600 ouais ba 600 mon que 600 ba tout cas ne pas pesa on ka le même bateau pesa ba ko le matiki na mo na tuni ouais bâton. Merci levé Caps Kinkela tout comme voyant suka émission na biso au lobby presque nyonso na habité na makambo oyo lobby soko bakseloko pour et ça là vraiment papa Firmin Matoto qui c'est aussi Zali na papa Emers Harding pourquoi pas Judith Wumba compresseur un coup mère nanga Elodie Lipasa Kulutu Alino Mokemo London Boss Placide Ebio Anisi tout l'américaine en tout cas Maréchal Souveillé sa Pichumbo tour de contrôle Pablo Kitambala Mama Lissi Mangala Hervé Malinga papa français pourquoi pas Boss Apachamou Pena Yemei centralisation de Paris à tout seigneur, à tout honneur, on a pêché Mbotena, Père Nangaï donnant tour du monde, motema malicienne, papa Elohim na les grilles, on a pêché Mbote Motonanzambe, tour du monde de Sigo Zala en tout cas, et qui est bien père. N'a habité sur Robak Saliloba, le Salani, et Salani. Liloba peut-être dans Robak Sayasuka, bateau et bazon du matin, il fallait aller qui va missionner tout. Bamitanga va combattre, batanga teo bateau, bateau à banane. Bamitanga bango non sadine tinga na bino fallait l'équité nenga lobaki a parier mutu soza tengaye pièce contre pièce John pas total gens comme d'album obimaga okendara po betara nzembo noni tono tala bango ne wana après tu évaluer bango mi balé koya te na sima bato wana bato te jibe na wera basala déjà tana bango lende toujours ba eza sultana bango te bayebi baza conscient eza tu bango te biso na mukinde to tambola Cristiano zaka danser na Messi au moins on a Paris Saint-Germain monter Messi a quitté Cristiano na Manchester a quitté c'est normal yo son ngozong ça Cristiano va soki après 10 ans ou 15 ans te baza so bango te wera na jibe batike on va fanda baselma kambo tout ba ko sala vous comprenez ba kota ba tuna mitema ba kota ngona ba discussion ote vous comprenez ba bimisa ngona ba discussion wera na jibe basala makambo ya danser donc ça dit balembi babandi succès tous ans ba âge moko na ba âge ya ba 20 ba 22 ans ba 23 ans ba zaka dia na ba car ba car solo ba Mercedes ba fandi na ma campagne ba place to na ba famille ba lito ba bomboko bengulu biso to zo mfie ba famille ba kamita to bango dia ba zakuna ba car ba père ba tamalo ba bazana ba papa nanga ti lelo ti lelo to ba wenge bandi wenge ya solo ndeto ba wenge sosima to chaka 91 kubanda 91 90 ti de ba yo kabana sona ba 98 papa na yo mona ngweza et puis ba kabonchu ba mi balé force mi balé so ebimi yebsanga mbongo ni wera na jibe balete basi ni ba monite relation ni ba monite alors ton ba ton suba ba pesa chance pas ba ton susu le be ba fali ba okende ba ton suba ya ba pesa mo chance na vie il faut tokenda kande mwana ya mona même so okena bato babeta babale mona bato babeti bale bando fanda neti ba komo lobela masolo ba komo sa commentaire si ba oyo ça dit avenir ya lobby ba Mbappé so talité vile lo Mbappé mona bato so bato babeta ka bale lobe Mbappé oya ofanda place pour ton ando lobela manga bato ase biso nde tolinga ngote. Il faut relever ça là, c'est-à-dire ok, paye-moi pension, relève mon soyez, bah ton soyez, car surtout fonctionner, ça va. Message ngana lobaya, on a bon message, on chose plus, on a clé ma kasi, mort ya petit na on a lobby madial, vient nga mimi la ifeta, vient nga yula bol si yo to soleil na si le lotam soto okutana, joli maya la masangwa foire, dialogue kufina kivunda madial. Shisha mabwana kobosa na rater monde to sala ga esprit côté kuna kivunda balari ba petit na agnon soit guerre de 100 ans mwela Dédé forme Dola Mazembe Mavwemba petit sec na Afrique du Sud petit na ngayo to babibendeza raisonner bien pour na madial otala makamone kozala et voilà del mbala Blaise na Suisse Japana Trésor Ifaso Jove Ifaso petit na nazo zela mbongo na bino yo yebi tu vieux yo aliaka bambongo ba te pa na mbongo na ye so bambongo on payer ngape na kenda ate okino somba libulo kenzo ba cercle na tala kaka makambo to sali combien na bato libulo ba ke koto yo bato cercle ba ke koto yo o esprit de vie za combien o biso na $100 bo $400 yo zo keno zo 4 bis esprit de vie ya na simba mbongo ati pona boya ba buzoba ba o pa ba buzoba oyo ezangatina Maître gauche, Kubusa na te Jidoka Kufi.
Madial maître gauche maître aspect mwana bandali ya solo bundi ko wela note soza côté mozo ka maître gauche o kantonde yo yote maître gauche ya bundi po batu nsola ko kombone sanité ko kan mo tinga Willy Kinkela batu sane ba welela fallait dindi sans Willy Caps Kinkela so trois kombo yo zo ngai o monité ba mona raté ya vrai na ngoyi wana po ngape na zo kombo nga za foka pangala vrai ka pangala pire vient le véritable kapangala ngala zoaka kombo vient versanga kombo na ba 81 vient na uti poto les sel mona bandal wa ya vraiment na poto a confirmer ils vient la premier moto sur tout monde tant to bengo to ta Miguel ba mikiliste Miguel ba vient na ba to confirmer vient na Gigera na bike ba musicien tamso ba bossa na bino ya bino be bwana mbongo bo kabela ba musicien mbongo te bo zaka tamso na esprit lo fali a bossa na ba tout o monde ba bossa na bossa mino vient nga Gigera vient nga baza mo eveli ba vie pitos ba vie na ba ya papi o moni ba mission kaka tambo pesi ba kosi kosimando tambo pesi ba mbongo ba mbongo saneti moi ja ba bossa na bino menga na be mission nga na bossa na bino te pour apir via bandal bozala toujours soudé n'esprit fali même sur la réalité fali aboka ba ta bana bandande fali aboka ba fali asenga bana bandal la te mais fali aboka batu ya sans là au talbe baton tam son limité maître CD en Afrique du Sud petit na na kina mère akufa kia otala mère maître CD petit en Afrique du Sud aza awa Antoine Sepeli atro héritier mobile ya Kashmir na ne on na bosani ya José Mulumba to saragande to sala matanga madial to linga to kundae vie mimila ifeta nzamba sungayo via sa lobina soke 1000 mogeza kuna na okendeka na solola vardi na sio po solola na vie vie binde bo sana e na okena su déjà ga 1000 ya matanga so ba mike na msoye bakisami total ande to kunda merci mais l'art ya fali boyela ngulu te po bino zako tamso fali apesi 4 tonnes fali apesi 3 tonnes ara fali ngamo na bine na disposer la ro na boya kutu ngulu te po so ye ngulu na ko sola no très bien so na monyo so gate na lekele le na émission na bosa na momi mona nga opie mbote na poto moskilo ngange bibish longange suka na momi ana maitidi na suki wana. En tout cas, merci Levé Caps Kinkela, merci à Dominique Moulumba qui était derrière la caméra. En tout cas, Bana Poto, Bana Mokilmo, Bana Angola, Bakion Sobaza, vraiment, Bana Posa, routine d'Abilo, on a raté Kinshasa, LKM, service, il y a Grand Pote Mimi, Laïfet, en tout cas, ils ont géré Maramignos du côté fret maritime, aérien, na transfert, surtout des fonds, transfert d'argent. En tout cas, vous allez décider bien, plus 33, 62, 62, 65. 236 ou na plus 33 74 91 66 550 binobe bat bolinga bopeto en tout cas pressing ya munene za na ba service ya kili ya ressenté na avenue Lubumbashi na commune ya Bandalunga en tout cas beta tout pour yo vacancière na vacancier en tout cas pose à la kana peto za la clean nengo utaki nengo komela en tout cas ngaku na eba te boron eza mimila ifeta nakaza bora mobutu te femme présidentielle tana kuna unta bibende bele ngabi o shaniki te o te bora mimila ifeta ngabi o bo pirifié bora pirifié na ngo bora pirifié no Roger Kinkani ga tembene na bon zo abord to ke netoke o fele Dr Kinkani bambota to na Afrique du Sud Patrick Binda oh Chaber Colonel Nzongo one of my famille nga Francine Nzongo mame Jenny bambota trop Colonel Achoki yo yebika salaga nde to salato sulula libanga suka Zozo Mutens na libanga na mabe Zozo Mutens basangisa mwashina mobile na lila en forme momi aza moi charisme ngabe moi charisme to solavement ya bien mette mais na lila obwaka bango na maître Gunter Aspect Marcos de Fondo tabatonde bayaka mama na ngali nga bayinga mabe José Mulumba sa boke mobile ya Beni Basa bato no nazo adresser message pour na batanga ba vieux depuis yazaki malade banda otinda bambongo petit on pas comme na suka eza bambongo na suka bazotinda vena nga José Mulumba petit va di pa lobi ke on a zone di Mateo sala ba gena ba western pour ba tuninga liga mo ba on France 24 baro nde ba vieux na ja western on des ape netika trop yo ngabite mais no mona le référent José Mulumba est trop Afrique Info te kokende wana te yakabola te berbi le boga de berma kabola te na lobos mobali ya mama Sandra papa na Yoav Marc Nakata Felan wana mambo na Felan les seuls congolais ba China journal na Felan pona mabilamba
Lobos babe tika kosumba bilamba mikolo ka Rico Wen yozolanda fali ana bambongo ne so ko beta na Abidjan bapese tansu 200 balles yo na ebite so sala nini makambo tolo bape mbongo zwaka provenance en uta Marcos Fondo kande to solola et to tikate mettre gauche mettre l'équipe mettre tout l'aspect ngam na confirmant to ko récupérer ma solo album ebi makalate ba combo déjà eza Beniba salala no fali déjà ya mobimba José Mulumba Ve José Mulumba le bogar de Birmingham na pesi mbote en tout cas bana potence batala ebiso bana mukino bana Brazza bana Angola en tout cas les Congolais ça la partout ya osarante na pesi bino mbote Nerlin na pesi ope mbote siko zwami en tout cas moi sikitoko depuis Australie na pesi vraiment mbote mama na Erlin. Vous vous abonnez massivement dans le site en tout cas Adneto Soukia pour mon comalelo. Papson Mapungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali a on va te là qui a donc malambo qui me dit ah bon j'ai des mon conduit This is London. This is London City.